Alors on a lobby ata 100 personnes ba finginga ceux qui dékaka ba répondre que balinganga je m'en fous de 100 personnes. Coquette bien, coquette bien, Marina bien. On dirait Karine Poto tikinda kuna yo komi mukala ya Karine Yamado. Na linga place naza mutu azwanga nde naza. Quand comme ba lesbien c'est que bino ba lesbien biso sko to baxi bino l'équipe lesbienne. Po bolo ba lisusu bien, po bolo ba bien te. Po lo kwa nga naza bo na linga nga nzete. Esika mi balé basangani. Ce que le monde va marcher bien, c'est que Bayokani. Il y a madame Sangani. Attends, mais ça peut pas nous faire. Ngalinganzete. Pour nous éteindre ça là, que Karine tout à fait fouama. Si on y est en attendant, mais ça peut être une infection. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Moteming bandeko balandi ya Naomi Barcelone TV, ya boss de boss Naomi Barcelone et pour nani tena RK Muchanga Champions League. Mon boss, merci de nous avoir branché ce côté. Il y a une émission qui kitoko invité face à la Lou. La Lou, la bière, Mokonzababa, entre dit. Mais c'est Flamingo. Merci de la fidélité, de la confiance. Au Bopesa Bisso, au Bopesa Moa Nabino. Il y a Rotalaye, il y a Koyokaye, il y a Baremarque, il y a Nabino, la suggestion Nabino. Merci beaucoup. Quant à moi, on a Pessimbote, mon boss, RK Muchanga Champions League. Et Naomi Barcelone, Bambote no Yangwana, Bambote Belé, na Mama Titi Kifwani. Babi moi sabata papa Blaise Dédé Makiadi, il passe à maman Mimi Soirée Swami. Boba en France, merci beaucoup. Puis merci beaucoup na couple Christopher Kanyoka. Babi Christopher Kanyoka couple moko, ya maman Judith La Rose, babi Fondation Christos Fondation babi bazawana pona ko aider batu même ngaipe bazawana pona ko aider nga Jivachin to ya le père des jumeaux Bambo Teno Yangwana Chief Makiadi multimillionnaire Njilwa. Yao yangwana clave malé ba grand jogo babi merci na chinois merci na ndenge assurer biso na image po bo sepela ba image ya kitoko ndezala et lelo na bitambula tambula na biso to se retrouver na commune ya Ngiringiri na commune ya Ngiringiri précisément na avenue Bosenge sur Sayo 24. Donc Sayo 24, tu es luka nani, tu es luka ndeko na biso na kombo ya Karine Yamado obolingaka mingi et yende le to solana ye en tant qu'invité na biso na kingakati ya lelo et naibike bolingaka mingi ba commentaire na bino ba suggestion na bino et kosala biso bien makasi et réel nanga chinois ceux qui ont même moral déjà on dirait place yango ba yebisi biso. Donc au fond la dernière côte na tambula nanga vraiment kokoko bonjour boza bien maman Karine Alikolo. Ah ok, merci beaucoup. Donc voilà ba biso Karine Alikolo donc tozo mata to sulana Karine yenda invité na biso na kingakati ya lelo ndeka to loba na bino et bozala zala là donc voilà to sola lelo na Karine Yamado to tunaye nanu clip wana basala gina de la forêt jengo do kene va tumsuba bio Karine okomino de batenda ko ah wabe ah Karine
S'il vous plaît, frère. Oui. Excusez, on a tout. Pour narotambola bon tababoete. Hier, salanga. Excusez-moi, longola. On a micro pour na pesa yo. Déjà, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Et tout le monde y a un kata lupang. Ah, tout le monde a Karine Yamado. Nda pas Karine eza. Bon, on a Kalazaki. Ah, mais à matin likolo. Bando samo msa mikemki ali kolo. Ali kolo. Asodo mati likolo do mona. Ok, faut le kombo non. Gloire, oui. Vous avez na cameraman. Oh, yo caméra. Na moi bino to mata bona sima bitena tika ba ona ba ko mana liko so ba. Na ko pa ya bo biti ona osabi no siko. Ah, ok. Ok, yo plutôt solana yo. Mais to matana biso nanu. Merci beaucoup Chino na ndenge. Ao doit biso na prise de vie vraiment. Et ba maître Blaise Bekwa pour se retrouver awa. Ba Charlie Katoko le Chamour, il y a Alain Mwanza pour se retrouver. Ba Joël Kenya pas tout malé. Déjà. Ouais, déjà. Bah il place en haut de commis. Place en haut de commis. Torokota. Ah. Coco. Waouh, Karine yeyo. Karine, Karine on va Karine pour nous n'avons pas Karine Yamado, bonjour. Karine Poutou. Oh, Karine Boza. Yes go. Boy, mais kana secret. Yo pe ça va? OK, donc Karine déjà yeyo na yo kuta na bango. Bango ndeto solanga na beka Karine aye moko. OK. Karine azapila Karine Poutou. Ah, na champagne ebite soki ma refanda wapi. Pona sola na bino. Ok, c'est bon. Chinois pour ça, on a yo. Et ils ont surprise bien de. Ah. Allah. Chinois, on a ça micro, on a il ramasser dans moi, Chinois. Il ramasser, hein. Ok, Karine Bonikas. Bien, ma casse, ouais, on a fait qui met ça dans moi. Karine, pour tout ça va? Ça va bien là, nous. Quand on a secret, ça va? Ça va très bien, merci. On dirait que l'autre aux Karine Bendem, t'as bien bino c'est bon, bah tout ça là, maman na yaki. Ah, moi na yaki. Kandi, bébé Kandi. Bébé Kandi. Ah bon? Ah, on a la mona rela ragi mukie. On a parente. Non, pas ma case. Bon, na mona rela ragi mukie, mais na ebite siko sui sa koli na ebite. Akoli ma case. Akoli ma case. Ya pendi. Ah, ye moi to soulane zati hein. Ya le gante biscotte. Ah, donc. Et voilà bande qu'on a biso ya Naomi Barcelone TV. Et website ngai na lukela bino Karine Yamado et ngana sala makambo bino bolobaka et lelo na yego lukela bino Karine Yamado iyo tozana ye to robetani masolo na kingaka tia lelo et na moni pe Karine Poutou ye pe to sola na ye na moni pe ndeko na biso kana secret ye pe to sola na ye to yeba ndenge nika to dispatcher biso na bango et déjà to bandana na Karine boni ba vina yo ba vina ngai le kanongo ka mki na ngolo nzambe c'est bon ça passe rentrée scolaire paiement Tara bino ba parents na mesana déjà otindika mbongo tiko komi yo mosa mamu so place non ko kango te stress ah non so zui moi na seko komi na mbongo yango c'est pelo za mwana. Oh, bon, azaki na mabona ngate na ndo tangisa kaka na tina mo na sala mamu na parents na responsable na za yaya na tangisa baleki na ba sens ba responsabilité on a zora na famille donc Bosco Karine yo moko me bambata na ndako munene boy Karine omoni na ba vie auto na lelo to koma ko luka atoza na ya danger te mais au vivre normal ata oliate Ata oliate, mais au vivre normal. On comprend. Donc, comment on luka au salé logo mon boy ozaka bien parce que soko milingi o la le sika bien, soko milingi o luka. Na moi 5000 francs o lia bien, soko milingi o luka ozana kimia. De préférence là ça nazo respirer na chambre nanga. Moi na nga chambre ni. Na nke onazwaka. Je sens bien, mais que moi on a zori. Le système a poto pina ko papa maman na chambre na ye, moi na la chambre na ye. Bon système a poto parce que ça la ka na poto te. Bato ba na poto va ke poto, ba kola na bonne vie, na bonne famille. Bazalaka awa, bazaki vivre moi na chambre na ye.
baparent na pe na chambre na bango kutu biso na famille ekolela nga na yebi bala mibali bazaka na annexe voilà. Comprendre bala mibali bana na annexe baparent nde bavanda na bana basi mais bana mibali bana na kati annexe na bango moi annexe ya bagarçon eza mosusu na 2-3 chambres mais baobenga ngo annexe ocomprendre eya na bato mosusu baviva na bavie wana donc c'est pas important ya olobela ngo parce que nga koko nanga azalaka colonel aka na mbongo et tout à l'époque de Mobutu donc azalaka pena bien makasi donc biso yebi moi caractère te mutu po vivre bien ezolakisa peke fo uta na standing ya bien voilà faut ça déjà oza na source mo ozalaki nango ya bien ntango okola na source wa ata oza na possibilité te bato bacomprendre te azangi mais alukaka misala azala bien voilà bandeko bino boyoki po biso tolingaka te eloko eleka biso tolingaka fo topesa mwa sens leloko e Karine Yamado bato balingaka yo et bakomeli biso na page na biso po eza kingaka ti déjà boye malamu na kingaka ti merci beaucoup kingaka ti kindaka nango boye wana ngati kolela loba kingaka ti boye nalingaka kopesa mbote na mama Olive Lembe Kabila mama ya bana mama biso pe kana biso ndoko kipango te neti kapena ya lalu mama Olive Lembe Kabila mama ya bana mama Olive Lembe Kabila mama nanga donc moni kingaka ti kindaka nango mwa boye et siko biso towaka na mo système moni kingaka ti awa soki toyebi ke Karine akoya kingaka ti tozwaka siko bafoto topublier la page déjà ba question de part et d'autre nga siko kingaka ti kindaka bongo donc nga pena tem na posa ba question ba fan na bino ne ba posa ba question nga na yaka nango pa na bino et première question ndeka na lobaka première question na biso euti on dirait les États-Unis ponga na zwaka mingi États-Unis wanda mba France esali biso mwa kisoko voilà tala ba question et dans sélectionner ka ndam non na bana mama Fadi Lumwamu hier à les États-Unis à s'appeler no pe Karine moi trop ce quoi nangai il a lutuna Karine ok ça va habituna Karine à part que jouer à s'appeler rappeler dans le monde de la musique pour bamona kio la clip ya Barcelone non pas Barcelone mais la clip ya bien absolument ensemble ok Zobina, tout non Karine. Est-ce qu'à part théâtre, pas Robino, voilà. Est-ce qu'à CP la rappel, la vie à musique? Bon, en fait, est-ce que vous excusez-moi? En fait, tout le micro, ah ouais, peut-être élevé. Bon, en fait, nga, nous avons nazala nanu adoratrice l'église. Car on met fois, na banda kosala nzambe makasi na bomwana. Alors là, je salue apôtre Paul na France et prophète Jérémie na France comme ya mboka nde kiminga. Donc ana lo baboso batalinga ba comprendre. Apôtre Paul na France na prophète Jérémie à la Belgique entre la France. Donc je salue aussi maman Laurence. Maman Laurence, biso église na biso ezalaka biso bala ngiringiri kandi bafinga biso bala ngiringiri oh ya madara na ngiringiri l'église na ngiringiri église na biso muso eza na France église na biso mususu eza aproprie na bamboka ebele église na biso Bethesda na priya na Bethesda na ngiringiri na veli movenda église na biso ya kuna prophétesse na biso eza maman Laurence prophète Jérémie et na pasteur na biso papi na sala ne PDA émission na site donc en fait on a mando kola na mando sambela mingi on a sambela makasi parce qu'on a ko sambela on a sambela kwa sababu na mando yemba l'église na linga musique makasi kobina et pas wera to kobina pas Robinho to kobina pas Barcelone voilà et signifier que elongoli kibonzambe te moni biso bata mokili to linga mingi ko sa hypocrisie na likambo ko sela ngo hypocrisie te normalement mutu mso aza pasteur aya tei asiso te ana une bonne chambre basser bakenda romasser ameli pena bokikano azongi aye asali semblant na miso ya bato eza hypocrisie
mais nga la hypocrite te na vie na nga boy normal na nga sa hypocrisie te amona ni na vie na nga normal na ko sa hypocrisie te o za nga kati ya nyo se ndano ka normal eza na kati ndako na nga hypocrite te na bana na nga na travailler na bango je salue vraiment Gloire Ngoma Motofa 3. Gloire. Il y a d'autres sous la naïe, d'autres sous la naïe. Non, sous la naïe. Motofa 3 donc ça fait vraiment du bien. Il y a Osana Bana ou tout ça et ça va bien. Ata Francine bon nanga ayebi donc nazala na bango na chauffer ça mina tombo na tombo que moi ba na zana kande umela te eza ndenge nanga alors na linga musique mingi donc ngala fina ngana ndima uteke na sa théâtre mais type na sala théâtre donc ezaka mamba nzambe omoni ene lo mususu eza lo profession na yote mais tema que linga ngo mingi komi ya yo na lo baki jour musuba ya menga na émission awa ta ba lo ba mamba camarade no Barcelone ngabi oui musicienne makasi donc oh star makasi oh bino yebite aza pena musicienne oui pourquoi l'homme se cause ça ngo ya yote mais effet ko lingango et comme profession na yo et lo ba bar o lingina alingane musique te et alinga musique plutôt habite fona beta na ngana mongo te fona ngana ma beme no yemba déjà félicitations à Barcelone oui asani ayembi Amo kana te fona yemba sous deuxième fois, tango yemba troisième fois zo gunango. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois accueilli mutoke na bongo. Alors mais biso to nga ko sa hypocrisie mo bo oui na bina pa wera, na bina na clip à parking, na bina e pa ya Robino na clip ya ao amba titre vraiment na habité. Nga mingi ezala na ke na sali musana nga banki na zolo. Ateza no mingi te, ateza 1000 francs. C'est visibilité. Aussi longtemps te visibilité te, aussi longtemps za mbongo mongo wana na zangi 1000 francs et benga ta na crédit. Crédit wana na bengi na zona mbongo mongo de signifie que za mbongo na nga musala. Donc ana ke na sa musa so na kenet ko bina, ne na bina ke pa wera bongo ba fude nga kashi. Mais tu yoka 20 so na so la kilo na ba di mo bino sko bokenda na bino mo bien. Te asola bien. Asola bien taka so de l'un soit za kiona de no binga te petit na makambo eza o te na ndeni yaka ya mamba mbongo ayaki mama ko o comprendre so via solisinga o sel faut petit o sel na mabe na bengi bengi yo o yeka pona de longa bitv ba benga nga na mabe yango moni et so na faux mais tellement que yo vient nga yango na ye o comprendre et voilà maman pas dit je crois que parce que moi elo mo zara trop musique profane, profaneté. Excuse, nous avons trop de musique profaneté. Ceux qui filment yalu des héros, bamasta na ba wera, bamasta na ba kofi, bamasta na ba za fali, bamasta na ngeza ande ba papa herveux, bamasta na ngeza bango ponga, na kana pena trop musique té. Na kana pe ba rap té, bamasta na ba Fabregas Beritier, on comprend pour na des filles, des seules filles des bini na clip. Yeba ka komi fia mili ngasko milier wana na neba lingela pe ngasko milier wana okuta ngate na zate ngake na juste ko sa musala o pese nga mbongo tango ba pinga mbongo na bini net na parking na 30 minutes te bouger bona bouger ça bona sali ba tant ba katenga maman na baluki na ki et pas Robino to umela parce que ezaki ba Pascal ebele et en plus na kanga na pa ya danse te na yo kanga pa ya danse ndena yo bina ngomba monti to longwe ba délégué ka voiture là je salue vraiment Robinho oncle nanga pe Franklin yimda rose bayo parce que elo monga pe na yeba parce que ba fille ba ça équiper moi trop mais comment choisir de la forêt il y a pas Karine Yamado pour ba sima pe ba za moi trop ngeko comment ça ba bisala sala na sima note ba benga yo kaka yo kana ebiso ngalo na bota mana omukie mwana ngakutokola munene ngazaki mukie ala comme na retard et aussi 2 mois na kumufungwa mufu na boti afungwa mi me bongo kaka après temps na yo développer na comme isko mwasi po na bota ngina ngina mwasi te na ngina mwa mukie na ina mambongo te kiteti kaka sko tangu sko na yo bota na comme isko na komi mwasi na comme isko komi simba ifona misala nde côté ce qu'on koma na yo fongwa mana ko pe munene ya komona pe moi 50 moi 10 francs nga moi 20 francs nga allez et vimbisan et Karine ya mado parce que nga ki danger te et pe prendre étoile et pe grâce moni makamusu ata ozana na mokili mais so ozana ngolu te ya passe ngolu ezala bien faut ozana ngolu
beaucoup à 10 mais batali fa moi marabi atali akoni kaka oyo apakola ke lo côté do achaki na ye lo côté so tali pe na clip ango na pakola pe poudre te donc ndeka na ngau na mema dama na sac na idée ka ke na se changer na komi na bi na ngati oh on ça déjà bien boye kaka pesara si on comprend pas moi ça boye so chebo non kokata bi okoka baluka sala boye sa bona sali maman na réussir et puis et ça là nga bien na kedara neti eto kenake pa robino tobina abwaki na ba minata to kinga ya minata son père na putu mususu kone nani putu na ndoi no Fani putu te Fani musu apembe putu to saki na putu donc to bini na ba danseuse mususu bazaki kuna ba danseuse ba olinga bino bon taka ba danseuse musu yebi mama ki danseuse te donc tu ko tomba pesi biso ba pa ngamu na okoka te pe manga na okoka te apo na bi nzambe na nasa na couper action ça la couper action c'est que na obina kana leka na couper action na monde ba kotsangelo mona nzoto na yebisio na te tuki na ba bamela masanga na leka na bango parce que choix na ye moko Robinho mdezala ki olet sabino ba cycliste wana ya pamba be bino mo musinga ki bon en fait Robinho alingaka la tsabso ba noir blanc na ba maputa ba kangi boy ngasko na kedaki dia na la cycliste na eza cycliste te eza ba kona ya mikusi otolata so ba fi na la te kona na ngala mukuse na single na chaki vesto na nga vert likolo soko tali na clip mo na place mon fille mo la ta vesto mo ya vert ya bracassière ezanga moko nazaki na vesto na ngana ndabi na nga longola vesto oza déjà bien ngabi te oloba to la tabi te yo zaka boy depuis maman to nzobina kuna obina na se senga na okoka na te ya olo na ya mado so kokate ya mado show renforcer ngabu na okanzone na obina te nzo la zobina makasi après na tellement na clip ngabi président Kosanga merci beaucoup donc voilà Karine Yamado pour toi Karine Poutou toi Karine Yamado mon photo to différence ça mon na ba kombo so bi ya ba mboka ina ba sobriquet de zavi comité na pe misano Yamado kukie avant na songila yo na sono Karine Poutou et Karine Poutou boni ba mikolo Karine Poutou ye fort oko bwa kama fort ezango luka nde Yamado lobi ezango ezapé grâce Yangulu yape grâce yape mikitoko aujourd'hui biloko libala félicitations à Pierrot Ndombas babito sola Pierrot Ndombas bala kako boyo kate to tila Karine Poutou micro awa et Karine Poutou na bandeko tout ba otala yo babi mikolo vraiment Karine Poutou zo figurer na ba film mais moi question mo ka ya curiosité babi on dirait Karine Poutou tikinda kuna yo komi mukala ya Karine Yamado comme chaque jour na Karine komi nini libala ya ba lesbienne bien comment bon makamande ado sunduli pe na bana no na ndaku yo to ko kana mille na ba théâtre baton ba lo belonde bon mais veut dire nebi tam su ba lo belonde ndenga mabe balobi esika mi balé basangani ce que monde va marcher bien c'est que ba yokani vous comprenez Karine Yamado alati sangate allié sangate asaelangelo monte ezaka ke makile tutani po azalaka na batu esimbaka te babengaka endoki babengaka manganga babengaka mutu akisi babengaka ya ataka ba gris maintenant amoni Karine Poutou na taille na to umeli ena Yamado ya to umeto yaka ba tournage to kutana kame to banda monana to banda vanda bwete tanga moni ka fille on est la mona ke boye azape fille on vanda naye il faut to vanda naye to sola to kutana pene na tournage moko habité ngana yo esimba to vanda sika mo lelo to vanda Yamado me ba oloba bien te ba loba nde bien ese lo te ngakutu na liba loba lisusu ponga na responsable na ndaku na somba abonnement na futa fin du mois na nga na tangisa mois na nga na université na liesa ka famille na nga baleki na nga Yamado ozanga charge te ata lipa bo ozanga charge te akyo pesa nga pa za mutu tanga moke kama na ngelo mo bezangi apesa
po babiso ntango opesa ozozwa te kosungana bon nalobi mabe kosungana nga mpe nakoki kosunga ye mpo tootambo esika moko mais eza te ke toza soki balesbienne soki surtout maintenant sur le plan lesbienne nayoka kona mili na nga te baloba na bango nga mpe nayokaki nalobi ntango otangi komba balesbienne seke bino boya balesbienne biso soki tobakisa ya bino eleki balesbienne mpo boloba lisusu bien mpo booloba bien te mpo lokwa nga naza boye nalingana nga nzete ye mado osanga ye aotianga misapi mpo nazoka nga alinga nzete mpo nzete nde esalaka ekari mputa fungwama siko ye ntango aotianga misapi aotianga bainfection bango lokwa baa na monde wana yango balimi bale basangana te seke eswa bango bakodoka bakoyanga noir abosanaka aza na mwana ye aza ya mwasi koma kotika ye mwana nga mwasi dorsiana amba nafutaka minerva par année aza universitaire nafutaka $450 ya minerval ya mado ozwanga charge wana te ndako na ngai nafutaka ngo natiaka boma naliaka chaque jour le premier ti le 30 naza mpe la chaîne na ngai YouTube Mado TV dota niveau charge sikoyo moninga na ngai azwelanga bongo ya ye moko na nsima na ye donc baloba na bango nga Karine Poutou bakoyanga noir naza fimo sa rancune banda na banda monde ya théâtre soki 8 ans nazaka rancuneuse te nazaka social nazaka bien na mutu nyonso tu nayebi nde balukela mutu problème te po oki otelema mpe na kwe wana ata na veni na biso babengaka mama Karine na babaya na bapapa na bamikolo bakoko mama Karine des jours tomona te po anini te nakenda batournage naze pa Karine ya mado te nakenda batournage lendi tomonani te dimanche tomonani te lelo kutu na ye po abenga mwana ye donc mwana naza mwana na nga yango moninga na ye awa po na yamba mwana na nga neso nga ata na ye chaque jour le premier ti le 30 eza ngai eza bango te bango sikoyo lokwa bayoka motema pasi bayoka motema pasi bakozika eloko moso eswaki nga makasi nga na bi mais ti bakobeta boye bazobosana ke mo bafandaka mpe bango nyonso na esika oyo bazwaka mwa kopo babiti Karine akomi koke pa leke chukuna yo mtu kumumime pa leke chukuna Karine azozo sous charge ndaku na yete mais azelo lo kamina mina donc nga tuna komo bimisa yo ke pa leke donc Nikolo nzele komika ke pa ya leke chu babi Karine akozo sous soin ya ndaku na yete omoni lelo ponga na koma kosola na leke chu na pese mbote ya Kevin leke chu na famo bien place za amoni ke tozana po lelo nga koma osola na leke chu eza ya mado ale ngali su wana na mema ya mado kuna mais franchement faut baza ba c'est ba mitema mabe ba loba me ba oyeba makamba oloba te donc naza posa répondre bango te so za posa tuna makambo nga tuna ngai donc voilà naza kutuna ti po eza ete lo moko nga na kokia ko bomba ngote biso na kinga ka swa ba pele na ndota mona grâce welo te le na ndota mona grâce welo ba ndolo ba te po ni balobi na ya mado seke ba enviaka grâce to tambona esi lelo grâce azala o azala lelo to ndota mbola na ye ba conseil na yo te grâce pas leki na o te azaleki na ngai babi leki na kotambola ezala te leki toza ba camarade eza pona leki te oninte leki na musala ezala te mais toza ba collègue ya musala oui tosala musala moko mama na kati te babanda otambola batambola na grâce ti lelo grâce za petite sœur oui na âge grâce za petite oui totambola na vie normale baza ba master po basala boulot tosala musala moko pe toza bana basi biso nyonso bako ata yenda za bola leki aleki na biso mais toza ba mais eza te ke na sens soki ni te totambola na ye po toa ba collègue aza petit na nga naza sœur na ye oui totamba mpona nini balobelaka yango te sikoyo ntango nakomi kotambola na ya mado bango bakomi kolobela yango seke bacomplexe babajalousezoswa mabe mais mo sikoyo biso nakinga kati ya rande ni Karine Poutou so toyoki likambo ya Karine Poutou nakoke pa kana sikra na kebeta lisolo te nakozwa yo moko le concerné na tie yo awa et Karine Poutou tala balobaki boye yo moko oza mie place ya ko expliquer na fanatique o ba otala yo omoni nga na yebi soka o bango balobaki mais siko yo moko o expliquer clair que mutamima yo pa leke chukuna Karine ya mado donc ça dit quand même moi éclaircissement moko leke chu a sali terrasse donc il n'est pas leke chu et tokei jour à inauguration. Et après, jour à l'inauguration, tu as sous deuxième fois. Bon, en fait, tu n'es pas ça les athées dans la cour. Tu n'as pas les ketchou. Maman, tu n'as pas les ketchou. Moi, pas les ketchou.
place makambo eko place makambo solo bango ba bisa makambo ba bandoki eza place toke olia bien toke ko se distraire oza ba stress na yo ke pa leketu so za lokolo kilo ko kende te mais so za lokolo pete elobi na ngata ye moko so ko zwa ka ndo roya so ko zwa ka te roya te biso ba dada nde tokenda kuna so za dada te oke kuna te ya bango bazo nyonga fia lokolo kilo ke kuna te Karine Poutou et il y a des belé va découvrir yo mingi na RDC comédien congolais et kaka yango théâtre toluka kanini et pas Kevin toluka kanini toluka kanini papa loba pendant te en tout cas na bomba raté po mudale sa ngazati so na yoki na roya donc tina on a pas Karine ya madona no sambela mikolo ka baboka ngana mputu no yakuta peka mputu na moni ope babi Karine Poutou ti batsaka na RDC comédien izakara pa lambela ka bango siko babi so na olamba c'est que no jouer te no za fatigué oyebi ke musala ko lambe saka pasi soko olambi bayebi so lisusu te bayebi so susu kendo sala eloko boye ko osala ngo te po oza ya kolemba omoni soki na lamba parce que nayebi ko lamba na lamba kitoko de po batu nyonso ya théâtre baka na confiance na nga voilà donc soki ba ye tournage nani alamba ki o mutende ba lia kate o ma biloko ane fandi o to kende kuna to lie meto ki on bien te to tuna ekutu soki yo mto lamba ki babi yo te yango mone bimai mabe nga lelo na bande ko sala théâtre partout bisika boyebi nga mais lelo mutafulinga eza Kevin so lelo boyebi ke boyepe na miko lukinga pe bozwinga eza Kevin mon boss à moi na lamba rapport Kevin à moi mobile na lamba rapport nga pe na olia malewa te na olinga na lia soki tournage sili pona za l'aise na lamba rapport baninga na nga pe ba lia po ba ebi ko lamba te omoni soki ebi ko lamba nde obando lamba omoni na bandako batuna nani akolamba nga na lamba te na otorchonner akimi ko lamba nga na olamba te na osukola basani akimi makamwana mais nga Karine Poutou na lamba rapport na zana ofimo bo na ebi ko lamba na lamba ka po batu pe ya monde na nga ba collègue na nga balinga loboko na nga ba sepelaka na nga na biloko na lamba ka yango moninga na lamba ka mais batuna junior sotokenda Nomi Barcelone na lamba ka te parce que na lamba ka kuna po eza site ya mwana mobali en plus yepe mutasali ke ngana za na benga ke papa na mukone musika za na 21 ans aza mwana mais so mwenga na lamba ka po aza mwana mobali yango mwenga na lamba pe na lamba po eza musala na nga eza okola top vision de batia batu ba équipe na ba ndenga na zawana donc les équipes na biso ndaku na ngai donc équipe na biso nga na charger ba bo mimi balé nanani bo mimi balé on a chaleur zolamba alamba kasi ba yoka pe loboko ne tom tout owele la te msu yo bi ke nga na lamba na tikeli pe chaleur lamba mais to ça famille to ça musala famille lelo Karine Poutou aza lelo avandi pe bwake na monega mazimwa moi quelque chose na bengi papa na uti bona mwana nga yana tso loboko atenga loboko mais mwana muke na bangenge na ye Kevin mutasele lelo ke nga pe na kutana ya mado po na kutana pe na ya mado ke a considérer ngai lelo so na zabo yeza po na Kevin mais na ndaku nena ke na olamba te na ndaku nena ke osala eloko te po eza place ya musala babi ato olati ba veste ato olati ba pete mais mokonzi aza kaka mokonzi neti Kevin boss na nga na ndaku nena ke olamba te na ndaku nena ke osala eloko moko te mais eza ya musala mwana na nga ya benga nga mwana ma fille mais naza mukolo na ye omona benga yaka afuta nga mbonga tournage avant to tourner tamsu ya 3 tournages apika penda tcha zala na ngo po bana maintenant on a tourné te non pe programme pe samité mais benga déjà zombongo yo ba yandro ba yandro ende ba groupe mtu sala oui net ba groupe mtu sala net nga kuna o comprendre c'est ça oya loba lobby so ba loba ba linga nde ba yeba mais ba koyeba pété. Merci beaucoup Karine Poutou na pe misono muke. On a plein de questions, non? Les gens c'est ça. Donc, déjà, on a zappé canne à sucre et canne à sucre, bande kuba otala yo et rapidement, on a découvrir. Les gens qui ont découvrir ici, koyo
Donc on a devant Bouni na Naomi Barcelone. Déjà va découvrir kana secret zanani a utuapi. Utomoni yo na lisanga banzoko. Banzoko expliquer biso déjà na fanatique hôtel yo kana secret a utuapi asa no kana secret. Kana secret ben. Kana secret uti pa Karine Yamado a produit à Karine Yamado. Na zela na film mo to sala ya Desco TV boy. Ouais. Oh mwana ozo landa boy sala boy kota boy. Yoti na fandek na hotala. Elongo ezo belanga longo me. Nanga kuna tuna o. Nanga sikonde na yebi pena debi na yebi. On star fort. Kana secret penda mwana Yamado makasi donc tina zabwe c'est grâce à Yamado. Yamado mais on dirait ngana bomba te. Ngana rabanki te. Pour ngana yebi les jours où ba ma tsuna scène où Yamado so bondi la let's go mwa mukusa to jouer ngana yo na welo. Oui. To na ratilo na image moko obo ya kuto tenga na lata nga poete mais ba bisanga nga ba pesa nga rapport no pas Karine te. Pas bato to zara na bango. Ba bi période mo yo bungela Karine. Bungela Karine Yamado. Bakosi makasi. Toujours théâtre, théâtre. Bakosi makasi jamais. Babi kana secret wana bungela Karine et comment manquer Karine na ba téléphone tout ça. Impossible na ko sala ngono te. Donc na ko sala ngote banda le outil. Notamment na mangamno ya théâtre. Donc mère nanga. Donc na ko sala ngote banda le outil lobby. Ouais, na ko sala. Donc bino ki pire petit na ki pire c'est rekenda na ngo bien. Makasi. Dans quoi t'as dans la famille? Maman Rambo, tout le monde a pas besoin de me battre pas pire, c'est yo ça. Combien? Na za kuta ba numéro dans la makamubo no solo la mutubo no solo la. Na sala ngote bon le ndena bo sala. Jamais na ko sala. So évoluer na ba film à Karine, car bien na ba film ba tumusu. Non, na ba film ba tumusu ba benganga na kenda na travail à CAF tout. Bobo na no groupe, yo na groupe T. Non, na groupe T. Karine a sala o mabe, Karine sala mo na. Mais il fallait que ça mo na groupe moko a émergaka. Bon, en fait, il y a un produit de la maison. Vous comprenez? Il y a pour la maison. Quand on a balabalati, on a balabalati, on a nda, on a côté na domaine de TV. Comprendre. Donc, ceux qui ont travaillé dans le groupe, on est allé mon Monique, il faut travailler comme ça, on a comme ça, on se dit. Mais ngai ne tipo na nga, na conseiller na ngai groupe. Na conseiller pe na groupe. Mais ceux qui acceptent qui travaillent dans le groupe. À qui travaille na c'est son problème. Yo conseiller groupe te pour ani pour ba buzo boy le kana groupe. Bon, en fait, question à buzo boy le kana groupe te, moi mon na na groupe te. Et moi sont indépendante. Mais où t'as pas na groupe. Maman livre pas benganga na cadre groupe te. Yo kana episode. Maman livre benganga na cadre groupe te. Olive lemba benganga na vandi boy appel allo présidence. Maman livre na posa no wap. Lobi to kuta na place boy na zala groupe te indépendante. Ba komanga indépendante. Vous comprenez? Donc nga na groupe te. Ata surtout ni belle vie ba benga biso nga ba komanga indépendante. Donc na zana indépendante. Donc il pas année indépendante. Azana indépendante ata na président ba okuta na ka. Kana ki indépendante na so ka sepeli ke akoma na ye acteur to actrice ya mutu moko boy mais sikoyo banda ko évoluer banda comment retourner yo en tant que maman. Est-ce que c'est rapport mo ya mabe et là yo non rapport na mabe te na zo non te non tabenga na te sange mona na zem poli boy na zo te mona na mo bulu boy et l'autre côté na zo na appel te attends des ça que tam ça na relation et libanda ta pe relation e benga nga o boy attends côté. Déjà félicitations, hein, félicitations déjà sur maman zone dimo boye et y est pas de mériter ba sincère à bien pas na yo. Quand tu yebi bana ngo ya lelo yo bakoma na bango et kate yara na lolemo. Lobika bout pas anzenga ngomba moko mais dis moi yo maman ça livre vraiment témoignage na yo na ndenge ya bien ba courage hein. Donc ba fan yo kana secret yo et to songela Karine sikoyo et Karine toto mona vamoro to leka awa ya libala ya ndeko na bino diane kamwanga o abala ki dido babala ni to pesi bon séjour place bayali et mais to moni ba ndeko na biso ba collègue na bino ba tout ça ba mission pona ko défendre kana kaya ndeko na bango mais parmi ba ndeko na ba sala ki mission na bango plus ba fingi beaucoup Karine Yamado mais to mona ki Karine te na émission. Est-ce que
Karine Moutazalaka problématique na batapoto bien combo ya Karine et son aramabe na batapoto ou comment pozala kité mais tout le monde a ma finga nyons tout mingi Karine kaka est-ce que l'air yomo fan d'arutala ba commentaire est-ce que Karine Moutazalaka batapoto ma ou bien comment bon en fait, premièrement, je vais répondre dans l'élo, hein? Ouais. Malé. Parce que ça, il bien pénaté. On dit, et ça, quand même, ma réputation. Toi, dans ma famille, hein? Je vais répondre en malé. Voilà. En fait, pour ma pexer, on va répondre. On va un peu dans cette émission. À mon côté, moi, quand on a mis quelqu'un qui est live, on a bien mal à tomber, qui va côté, effacer. Et premièrement, on a des familles. Voilà. Deuxièmement, on est de fille-mère. Fille-mère, je ma petite fille. Et l'éducation, on appelle ça moi, et peut-être à temps pour moi, on a YouTube, on a côté pour assez penché pour la tombe. Pour et ko kata mona misisa mutu mwana doki na place à maman na ba injure au ba fanatique ba finga biso ba lobi to répondre à té parce que ba fan ba osa biso ba reproche ba fan bazo terme ozaki nini awa ba fan to tchaka ba fan bazo reprocher biso ba fan bazo terme ozaka nini ba loba mingi humiliation non terme qui me suis dans le bango ko reprocher mutu la lou na ko finga mutu et ça des choses différentes voilà c'est ça ce qu'on reprocher nga comme exemple yama do mon ko sala rasu broso sauter comme ça rapport ya couche ya elongi makasi non ça ni non c'est la montée ça reproche comprendre yama do boni boy ko osela ni personne mboka tenyama yo monika yo yebi makambute oseni finginga uzo comprendre moni loko sala ki na sepele na ngote nga pena ndena bona sepele na téléphone technique mais yo insister ka na somba la prochaine fois ko sala loko na te reprocher nga poni na potina buna normalement uzo mon mais bon buso babo ko nga na sombe lo na nga imbécile na ombala suka iko minini ko finga imbécile des injures nga bando sa direct na fête ya Diane nga na bandana nga kobina bamo ba komine ba komina ya madoko tuma toujours ba finga ka ya madoko tu solo ya mado solo ya na propre moko na émission na ningo sakanate makamusupo omoni ata lelo pour moi ça bala ezangolu ouais na mamba Diane tozu ba peli ya sorte nyonso ba musuku na répondre ba on esi bango botika ko benga nga bo benga yele concerné bo benga nga poani po ngate mutu na bali mutu abali eza ngani do bo benga ye na place bo benga nga po ti bo benga nga ata bo bengi nga 1000 fois na koloba na ye loko moko te nga so na benga na ko ese mama za makasi lobi esa nini lobi esimba comprendre mais na fingami na makambo c'est comme si on dirait ngai on dirait ngande mutu na simba voile ya Diane on dirait ngande aki fille de fleurs na ye alesko bato ba finga nga ponta msuna la te mabe na télé mabe na tongo sero be la mama be la mana la teza kitoko te OK pas de problème na somba na monga mutu te on ba na ngam ta pesa ngam mona somba ke la comprendre nga na soba ngana mbonga mutu te na latek na mbonga mutu te mobali na ngati ni lagi ngambonga na e choqué batebele babina donc on les ba finga bato baba no finga bango na ba commentaire bango ba balanga to yama do to sa no rando na yebi ote to so la raté et l'autre côté maman sali rando nanga et l'autre lekela ngande ya mwana alors je comprends en même temps c'est peli sarabango en même temps to sala musala o c'est peli sarabango ya ko ça théâtre c'est pas facile hein c'est pas facile. Ils ont en pleine émission, maman. Maman, on est en pleine émission, il y a pas comprends? Mutumsu a habité et formé dans sali, tamsu a offert un hôtel boéti.
on a répondre en fait. J'ai pas aussi le temps de répondre. Non, ils ont répondre mais ils ont attends 100 personnes ba finir attends sur 2 personnes ba linganga. Mon a 2 personnes on a ba respectanga ba linganga ba pesanga ba valeur. Excuse ba pesanga valeur. Donc attends 100 personnes ba finir ko rien à voir dans 100 personnes. Rien à voir dans 100 personnes. Rien à voir dans 100 personnes. Ouais. On comprend 100 personnes ba finir 2 personnes balinginga, je préfère 2 personnes qui sont. Pour ça là moi passe hier tu la toi na ba famille de toi loba et puis tout ça là musala pour na recevoir ça bandeko. Bon Karine mais c'est le deuxième dernier, c'est pas trois mais ba pas ça tout le monde a raté pour te réaliser ma raison. Et là ba film mususu na site na ngati lelo net film moko to ta ko ça film alors que bien to kata pourquoi parce que tozo ba problème le technicien ordinateur est coufaillé dans sa tête parce que le technicien dans un site est monté là dans la émission de théâtre salati. Alors on travaille dans le théâtre na mutu surtout ça difficulté makasi mais bato comme là maman filmer boy na botina qui obligé faire s'excuser pour ba fan ba comprendre. Alors on a lobby ata 100 personnes ba filmer ceux qui dékaka ba répondre que balinganga. Je m'en fous de 100 personnes. Donc, on va se concentrer dans 2 personnes. On a comme 5 balinganga. Vous comprenez? Donc, parce que vaut mieux 1 que 2. Voilà. Vous comprenez? Donc, vaut mieux 1 que 2. Parce que si vous avez 2, vous avez comme exemple, on a un camarade, on a un problème. Mais si on a 5, 6, 7, on a créé un problème. Et ça, c'est que pour nous, Karine, signifie que nous avons bien été. Nous avons bien. Na solana kalishipi bien, na solana fani putu bien, na solana nani putu bien, coquette bien, marina bien, nani to basé belé ba belle vie to sola be ba belle vie baza grande sœur surtout sola ka kitoko. Il y a des fois qu'on a ya na mbongo te na site mais na si belle vie na mbongo te. Vous comprenez? Donc na linga te commissaire nga na linga place naza mutu azwanga nde naza mais ezana mu corpulence mususu ato mikundi corpulence ezo matisoka tana mibomi na bite na commentaire moko na tanga ki babi mais Karine yozo mona teke nzoto komi na nzoto libala o se distrait pamba na rubina bina pamba foté mutu mo benga bisinga omoni ndezo il faut siko bana ese il faut te nzamba za maître ya ton père circonstance. Alors ngana ko lingate na zo soki tana e komite ngala mi komi satan il faut tana nga ekoka omoni kamwanga abali potana ekoki omoni ataba to ba loba nzamba za mystique ya nzambe falaki ka boma koto kuna pokoto ezala akoki pe boma koto pokune zonga donc nzamba za bongo nzamba za mystérieux nzamba za mystique to benga ke mystique pamba te nzamba ko préparer loko mo boze musika meme ouye pa écoler nzamba za bongo. Donc, tu peux changer mystère à Zambété. Maintenant, ce que nous va comprendre, c'est que va éviter que ceux qui t'en a eu coquille, il y a tabalobi. Tu peux savoir exemple, toi, on a belé, on a président na biso kaka. Papa na ya bunda zo pouvoir zo kate. Mais tala mwana ya na bo pétegnon so. On peut ba sala ki bo bazong chaque nzamba bi ezaye do ezaye. Ato mato kiti ezaye, okoya ko longole place à vandité. Ato banzoka ngabanda tongo tiki. Aussi longtemps ta nzambe za. Ezayo, na peso exemple mususu. Yomoko. Outi na njili. Lelo mwana mbali wana nani komo neza ki nani? Loba te obanga nini? Komo neza ki nani? Nani papa Chocho. Ah ya Chocho. Ya Chocho, on comprend. Ya Chocho asala eloko mo ya gravité. Mais nzamba habite, il faut yo longwa la loi ya. On comprend. Nzamba za bongo. Eh maman bonne guérison ya Chocho, ya Chocho bonne guérison, ana oke ba opérer. Ya bonne guérison ya Chocho nzamba. On comprend. Eza bongo donc poyo zo il faut nzamba pa ko longolo susu. Utika ngapenda nazaki bien la loi ça bongo mama nzambe zaka bongo so mama nzambe yeya yako mikanga te tika mpepa nzambe memo ningisa yo o comprendre merci ya mado yo ya ata batu balobi o mo mkonga na obala batu ndima te baloba ni akasa bas asali bes question rapidement réel question rapidement et apika mpona mama dibala danger donc on a regretté ngwana. Quelles sont vraies questions? Pande on a biso Coraline. Abi comment on a Karine ya mado boye, aza muta linga bolingo trop mais bolingo ne de séparer. Ah OK.
Premièrement, on a expliqué. Mibali ba nga corpulence nanga. Ah, OK. Deux bato bele ba bika ki na patron na ninga liboma. Vous comprenez? Parce que mon bali poya au bang. Et puis bato bele ba bina kana kisi o saranate. Bato bele ba bika nga hanga. Vous comprenez? Tasko ne na question épilée. Vous comprenez? Bato bele ba bika o wana ko nganga de nganga. Et puis fwani. Pourquoi simbinga ba benge les rois des rois. Vous comprenez? Et puis azanganga ya banganga. Donc on a moi né petit nganga normal. Ibang on ko tsuba finga nganga na ba wa ele nganga te. Et quand tu as finga ta ta long ba bouton et swanga. So finga nganga na mo ko ndire. Merci beaucoup Karine Yamado, on dirait fona sila na yo. Et mot de la fin na batu balandi yo. Mot de la fin na lela binofo. Des personnes nga. Des personnes nga. Ça va mot de personnes. Des personnes nga ba benga nga pour encourager ko ebisanga ke Yamado, nous on te soutient. Je vous aime beaucoup. Vaut mieux un que deux. C'est pas aussi important. Ce sont des grandes personnes. Ok. Ezali donc na bato ba boye na bon mais ba et on a dit 2 personnes dans la 100 personnes mais 2 dans. Merci beaucoup Karine. Merci beaucoup Nazir rapidement na Karine Poutou. Karine Poutou toké na biso na fin pour réel ça déjà signé kuna et moi question à curiosité rapidement et Karine Poutou babi ozodi mbila trop pembe na baleki otiki génération na yo baleki on banani génération na ngai ya bango baza ba génération nini biso tout to a série 8 munene te biso tout to a série bino na musika bozaki yo na Karine Yamado munene biso tout a série 8 bokata ka ba age na bino na mbelite ou bien na Gillette biso tout a série 8 mutana lingwele azate ba génération o baleki biso eza batamangwele ba série 7 biso tout a série 8 ozala 85 86 87 88 89 biso tout a série 8 génération ezani ba o biso to banga ba série 7 bazala ba mangwele biso ba génération na biso yango ezala mangwele te munene ka ndezo bangisa bango sikoyo affaire à libala yo zo sala yope bien libala la lou libala ezala makama nzambe te 45 ba obala 42 ba obala biso to comme na ba 40 te sikoyo tanto wala libala mo te ke to ninga to ko jeune nzambe muninga bali sepela pongonga na ope ko ya ezate po muninga bali diana bali nga pena nyonga ou bien bino bo bali sanga na makasi te il faut on est nzambe mto yebisa biso Barcelone TV. Vas-y. Papa, maman. Et tu donnes pas mon personne.